www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Maman, bonjour. Mama kunutu na biso aliaka na liali ate ya liaka biloko ya cher ya mwana ngambo mwane na olabe ridike wana mbisama yo moko na makusa. D'accord maman. Maman, bonjour. Net ngai naza nsima kamera bwe nayebi te ozokata so babenga yango nini babenga yango nini Maman, bonjour. Nayebi ke tozala mokolo ya esengo donc okozanga likambo oloba te. Esengo eza koleka motema ozomona. Esengo eza ya makasi. Yango mwana leo tozi lokumu ya mwana tosambali ke afi donc eza esengo makasi esengo ya koleka. Ona saba moko eza tomate na sa sosa madesi. Eza biloko ya bokilo ba kolia no. Lawa on biloko ya madesi to esengo ya makasi esengo. C'est que tu peux poser Tuzana bino si sipito lala. En tout cas papa sana biso lala o mona o eza ya pokwa o mo eza makali o mona. Maman bonjour. Bonjour. Tomoni ozo kata makinu awa to éviter moi lilobe boko zanga te. Après c'est ma case donc tous les sérum tous les béton mais tous c'est la pose à l'ibala c'est ma case. Merci. D'accord. Maman Mpandi, moi liloba moko et ça la bien. Lai mama pesa mosa papa yake ya kulilo. Nasabeni makasi ya kulika. Yaona zoe ndo mama kitoko kusema kwa sababu na kuingia. Polo kwa baba ndibo. Ni mauti na suka. Basi petit na suka. Kama mkombo pasa biso komela bakoko tokosepela na bisima bimbote na kobola. Amen. Kalunga leo kwe. Mwana kweli hakuna bali kwa semo mingi.
alongo biso soni ningisa zamba kumbama Maman, bonjour. Tomoni ozobalola misuni donc awa misuni ke ezongi mwa lilobe koki kozanga te derrière caméra. Papa caméra likapeza mwana kusa mwasi abali lelo ervi yamoni tosa biloko oyo tozaesekoza alongo biso soni tosekela lelo pena eza sombre yanilingisiza makei alaka nde tosola dekokaka emotalaka alaka yokoka nazomona soutien veut dire que moi makasi moto mais boza toujours wana moto tomona mpasi na moto ame monsa oyo toza te alaka aza mwana tosekelisa ye kiloba ezanga pakata emowana komi demo po liloba ezalaki ese babini sepene esonga moninga po mpe nzambe apambola amen nasepeli makasi donc nasepeli ya makasi esengi nzambe kao babandi esuka kaka te to bakontinue nti basuka bakende ntina fe biso mpe bamisusu oyo toleki na nzela oki tolanda bango na se esengoka yango wana esonga moninga yango bapambola bango abatela bango aprotéger bango makambo bakodo bademo bakende makaya bango mpe bakolo bakomisina matoo donc nzambakomola misosengo yango wana amen merci maman komona ye Viviane mwana 12 ans mwana 12 ans ngai ndekwakeave Maria mwana mama nasepeli mingi mpona Fervin nasepeli makasi aza na liloba koloba te kasi aza na esengo maladi nyonso ezalaki na nzoto na ngai na tiki mpona esengo ya Fervin tala makulu ndenge ekoma neti nzoto natambolisa mpona libala ya Fervin nasepeli makasi aza na eloko ya koloba lisusu zamapambola ekele liboso esuka na nzela te fami na nga mobima yango wana nasengi na nzambe akontinue afongola mpe nzela oyo basi oyo atikali nsima bango nyonso balanga nzela ya lobo amen na basi mpe mwana Thompson bakibi ya jamii ekipe kuna oyo Thompson oye nango basi batiki yango mpe kaka oyo tokalinga yani badeboa baza bayoka Thompson Sarah. Elle donne ta fille. Encouragement kasi tondimi ke toyebi encouragement bonjour ndeko boni namoni biso tu toza souriante donc esengo eke ezongi ezosala c'est bon moi liloba encouragement epa ndeko no esala bien sepende ya nanga bali komweli biso baporte biso nyonso oyo komweli biso baporte nasepende nango makasi nayami noluba te na lelo afona pesi bango nyonso bambote
D'accord, merci. Timothée Loba. Là, il faut voir ça qu'on appelle sa musique. Et yo za du beau mais. La blanche Loba. La blanche Loba. Eh baby jadi non. Non, ça va, ma case, Galinda, Boboebi, mwana fore. Yana bi otandi, to sepeni tengende ko mta fumoni ndela itaka bien kwa biso no kolanda lokolo wana. Yo to sala ka yo bika na poko ezala. Ko sentir na bien no mbote mi. Na sepeni. alobi asombi mkombe mbisi no bandeka ngai mbabula tisi ko belikate ni biso ne belikate hapana mtu filme biso bien na butu o filme biso bien kwa ba danse bina mao kwa ba sebe ke no musika ya bebe otala ya maria otala bibisha otala mambo akotala Matobele Mungu. Olodo. Babu tozale de moi la bani de bale zale. Bonjour maman. Adane se ko mama. Toza donc na libala ya koko na ona ansir. Siko yo esali yo ndenge ninde toza na libala. Epesi biso famille. Afongoli baleki nene. Non bazana bandundu, non bazana kitambi, bazana nyoki. Basepeli bango nyonso. Papa, OK. Non bazana kitata. Donc sepeli biso. Esem. Bati na mbongo ya. Bonjour Papetro. Toye awa tumoni musique. Donc baitisa mpona libala ya koko na yo. Sikoyo yo olobi ndenge nini? Moi encouragement mpona koko na yo esala ye. Famille.
Je demande votre attention, s'il vous plaît. Vous pouvez s'attendre attention à la langue. La maman rappelez nous pour faire. Posons la langue. Dès que nous avons déjà, les amis fêtent une habitude à l'université. Merci. Ce qui est important, vous allez causer la Azali, ou bien tout aussi pour coquille comme un solo. Ce qui est coquille, vous voyez ici que tu coquille, comme ça, tout va. Coquille, hein? Bon. Tu sens la vanzambe, mais surtout. Avant, il y a des cambonions, surtout plus ça là, nous avons. Ce qui est na bino, vous allez dans le Mosai, dans le Zambé Moko. À Koki Kokumba, biso, na moi, le sang de Moké, pour Koumi Sanzambe. Le but était de notre Seigneur Koumi Sanzambe, ils ont la bolamu, ils ont la makamela se Koumi la biso. Awa tosangani na kati na fete. Yango wana tosengeli kokumisa nkolo na biso na maso azali kosela biso. Okangi biso na biso tobondeli Nzambe. Okonzi na biso ale malamu tokumisi kombo na bete ozali malamu. Yonde mokeli na libala. Yango osangisi biso na poka na lelo banso. Po ete toyeba na kokanisa pe ko akompanye bandeko na biso oyo bakutanaki, basanganaki pe mokolo malelo ebimi na biso na bato. Yango toyeba so ko akompanye bango. Tikete mole mosantu na yeba na ko akompanye biso na masalo na biso na poka na lete mokonzi. Yo tambisa biso kutala bambeba na biso te ba elere pe makomano zali na yango. Tozali ko senga sema wana lete mokonzi. Sunga biso pe maso maleka na kimia elingi yo pe tokobi na masalo na biso ekosisa biso tokozanga te kotonda yo. De tozali ko sécuriser lopango mibanasi ya loboko na yo. Service nous allons saler mais à la sous ta protection. De Tomika Ibaso na boko na yo na kombo na Kristo Yesu. Vous allez me considérer que c'est biso. Amen. Amen. Pour la date il y a le 24 je crois. Le 24 il y a 100 euros. Alors, tu es koyoka non le 24 ressuscité donc aussi la date il y a les lots. On a peut-être le baki bon to koyamba bakilo wana bakombeli biso mokala to koyamba bango mokolo yango yango ikoki yango nde tosangani awa. Alors toyeba okola toyambi bino mpe kosi kokoma okoki koyebisa biso oye kosala nini likambo oyo bozala yango koloba bolobela biso toyoka comme ça tobanda ambiance ya masolo yango ndenge ezalaka maloba epa na bino toyoki olobi oyambaki mukanda na biso na banza na mukanda toyebisaki yo nini biso toyeli yo ndo koyebisa biso tokosola awa to tokosola ndenge nini po biso tobanda lisolo yango mpona mukanda toyebisaka yo deja na banza ete eza esu na ntina te ya kobandela oyo deja toyebisa yo na kati na mukanda. Merci. Moto so oke yo moko okobunga mwa nzela wana na tuni kulutu pembeni ezalaka boni habite ezalaka kokanga lopango ndenge kulutu ayebisinga awa comme ezalaki kokanga lopango mpe bosili koya kokanga lopango ezalaka na mwa bilembo na yango
kokanga lopango ezalaka na bilembo na ntango ya bakoko ya kala bakolatisa mwana mwasi mwana elembo moko boye elembo wana kolakisa ke mwana oyo basi bakangi ye na mobali songolo pakala alors loko tokomi na ntango ya lelo boye kokanga lopango pesa biso bilembo oyo boye na yango oyo biso mpe tokondimaki wiya solo bakangi lopango mobali mosusu alekawa te donc bopesa biso bilembo oyo boye na yango kokanga lopango wana na banza lokolo ute kotuna kulutu bamosusu yo yebi matete ndenge ezali te kosola na balabala boye na miso ya bato nyonso na boyi kotia yo na insécurité ebongi tobombana nde tokosola malamu soki kuna tokobeta na makofi tobetani kuna tosilisi nde tobimi na miso ya bato po ezalaka meme na bamboka na biso kala mwasi na mobali soki bakutani balingani bakokende na zamba babongisi kelelo na bango soki evandi malamu nde bakoya kobima na mboka boni olingo bimisanga poisa deja sikoyo boye koloba boye oyo akozwa yango amemi na ndenge na ye na moto akokende kodevelope yango na ndenge na ye surtout epa na biso bayindo makambo ezali na mitema boyeboye na quartier ntango natelemaki nazoyoka bamisusu balobaka mwasi na nabimi te mosusu azozela mona ndenge abie mosusu mpe ndenge ya mabe heureusement olobaki tobanda na losambo po tobebisa milimo nyonso oyo ya malamu te na banza mwana na biso akutanaki na mwana na biso mosusu azali awa po bango nyonso baza bana na biso ezala ya mobali ezala oyo ya mwasi nde totindaka mokanda po tolingi toya po tokanga lopango totia elembo mpona moto mosusu aya te na elembo wana ezali mpo tosimbisa deja elembo mpo tobongama bokoyebisa biso mpe ndenge nini esalemaka epai na biso mpo biso tokende kobongisa loketo malamu mpo toyeba ndenge ya koya banza papa ndenge alobaki mbala liboso totindaka mokanda tokomi penepene ya ngonga yango toye kopusa lisusu mwa ndambo mpo toyebi ete makambo ezali kilikili makambo miso eyelaka biso tobongisaka te misusu eyaka pwasa ata lelo mpe tokomaki na condition moko kolinga bamosusu kosenga mpe topusa ngai oyo nazoyoba toyoti kokunda mutu na nécropole nde koyambangu boye na se mbula banza ngai nakomaki komuta liboso awa bayambaki ngai navandi na ndako awa azobongisa nanu nde nabe te nabima naluka bandeko misu place baza po toyeba ndenge ya kokoma ya liboso ezalaki masanga oyo bosengaki biso awa toza na elembo ya masanga oyo bosengaki mpona mokusi wana parenthèse caméra kozwa na partir te biso bosengaki biso yango oyo natelemi nano wana obetelinga ata maboko te ifo beta nano maboko mpona pesi nano oyo obeti nano maboko nde oke koloba kobeta maboko elingi olobaki ndi yo toyambi tosepeli me yo zilana nayoki kuluta eza ndenge wana tosepeli tondimi tobeti maboko nalongi miana yo wana eza maloba deja kovanda kimia na yo eza deja maloba elongo na liboko na litama mpo deja osepeli yango ok motuna mosusu otunaki yango moni na ntango continue na ye kokata wana alobi makambo mosu ebongi tovanda tosolola na bambula ndenge etungisi biso
na likambo ya mibale oyo ekokaki boye po tomoni ndenge totindaki yango na yambo oyebi Kinshasa lelo ndenge ozokende kotuna kulutu boye te komba mosusu oye na pokwa boye fo yeba makambo nyonso ndenge ebandelaki ndenge eza koevolue boye ngai mwana ya uti mbinza mosika na bandeko na ye bayeba uti kuna ngai kaka na mama nde tozali na mateta bandeko mosusu bauti limete oyo boye nde toye normalement moto oyo asengelaki koya otosisa bamakambo mosusu akomi te tomonaki soni koloba yango bongo na miso ya bato me toboyaki mpo nayebi biso bakuti mosusu ezalaka baamande boye nde tobeti motu tolobi tobanda lisolo topesa na nsima ya masanga likolo ya masanga oyo pe tobongisaki me kuna eske oyebi ke libala esilaka te papa libala ezalaka likambo ya likolo mokolo moko te po soki bokutani bitumba ebandi soki lelo oyo oganienga ngai nakei na bongami lisusu lobi na ya na kokutu ata na nzela ya mosala nalandi ye nde namoni bokutani na motu na yo boyebani na makambo mosusu bonge bobanda mpe bitumba mosusu awa boye te nde mpona koboya kopusa lisusu kasi awa ekoki te ndenge tolobaki na situation ndenge na expliqué ndeko oyo asengelaki kosisa makambo wana oyo mpe asengelaki kosala makambo mosusu na bino elongo soki akomi yango tosilisa tokobenga bino tobaluki na nsima lisusu tosilisi moke oyo ezangi awa soki te tokotikala na eloko to mwa elembo moko oyo biso toza kobakisa awa mpona kolakisa ke biloko na biso ekoki te atie na elembo nango oyo mpona kolakisa ke nakokisi te ngai mutu natie yango boye te moko nakoya soki ezaka lelo opesi nga elembo na ngai nazongisi oyo ezangaki nga napesi merci mpo na sisi koloba okoki kolobela biso tala monoko te oyoki te nde nga nayebisi nayoki makambo mosusu eza tosola nayo na litombo nayoki mais présentement yango nabi makambo mosusu ezanga bon bandi tofukisi wana tokozonga mabanga mwanini loba na ntango abutinga elektra liboso alobai na nzo ya eko alobai mo balola yango ekoma mbala mokanga lopa natunaki yaya moto bapesaki mokanda alors fallait tosala mwa présentation mwa mbangu ava bakablama nga na kobanda kote na biso na kote na biso awa karton nga naza kobenga kulutu na ngai nakoyaka pembeni awa landawa oyo azali koko oyo aboti mama oyo aboti mwasi yango oyo bino boyeli mpe tomoni ete toyebi na luteko baza ebele oyo koko ya mobali oyo mama mado teleba te koko ya mwasi alors mama boti mwasi yango soki mpe bokoyeba ye toyebi te mama yango azali awa te azala mikili ya bapaya tata mpe aboti mwasi yango azali te me bandeko baleki na ye mibale oyo tozalaki na bango na nsima batikali na nsima alors toza ebele awa
On a biso. Voilà, tu casara wana. Alors, j'aime pas que you te fait. Alors, alors, voilà ce qu'a mon colo. Nasila ke moto be bakalimi. Loba papa suka. Ola kembi. Bongo yoza na moto. Na jeune. Jeune. O tema baba kilo mo le bi. Oli la limis. Comment na bango ka? Kabote. Bas. Ba etape za mini boko mona ba. Ah bon, noko moko yoyo. Moko misusu yoyo. Moko pe wala bozi. Ya bosa. Asi. Momoni bango. Leki na ya. Kwa la ndipeye yewa. Baza ebele oyo ozomona balaki bati bamitari na pembe awa akolekaleka bango nyonso na libanda kuna ogi wapi yo bon oyo wana aza kondibala azali awa azali leki ya kokanga lopango. Donc kokanga lopango ezaka na ba cérémonie ebele te. Mais cérémonie ezali parce que tout le monde c'est en moté. Te to tuni basi te. Moi si yo moko bande koloba. Yo yebi e malamu. Benga ka yemba moko. Ngana kotuna mwana ngai soki azali awo. Lakisa ngai mutu yango biso toyeli awo. Mwana suka azali awa te oleki nandonga confondre ngai yo te tokanyeta ngai de Michel Boseni bino balobi ke yazali awa bino boyebi sika botiki mais asa na mboko pete ala nyoki ah nyoki bon sikoyo balenyero petit portero nini yo balenyero yo aye kwa avion asa petit portero aya avion na nyoki ouais mwana kotinda kende kozwa ye nani akokende kozwa ye zwa opesa ye ma Olula oyo peka na basusu natali konise pai nyose utako azuma oyo peka
Allez vite. Tout l'engagement qui moi donc on lui a exactement. Ce qui va nous servir bien sûr pour que nous fait quoi nous bon ça dingue nous comment quoi que nous bien pour servir pas. Toi banda famille on ba. Bon allez. Bon banda entre temps ça m'a fait beaucoup ça va tout Vou filmer lelo pesa ya masanga na meli pesa la to lobby soki za masanga allez il est ça mwana papa papa wasa moni aibi mobile wapi mobile esa mbele ngo mesi wasa ah so dasa mbali o zonga na zonga abezo masanga ya fana na Let's go.
Baba.
Linda Criselle, ma vraie chérie en beaucoup.
Oui, bonjour, bonsoir. Bisika tout beaucoup na biso assit na biso poto na poto, site ba professionnel, site ba grand. Lelo tozana libala donc to célébrer donc ezali kanga lopangu ya ndeko na biso moi si bomonaki ndenge makamuto elekaki awa tokutena papa to tune mituna to TV. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Tokoyeba komo zanani. Comment ngai Charlie Mabala international Kitenge. Oui, bonjour papa et pas maman Kevin Ozanani. Ngai naza camarade ya mobile na ya Michel Apanjo. Ah oui, camarade ya mobile wa Bali. Ah, siko eleki ndenge ni événement lelo. En tout cas normal, to lié, to meli, en tout cas ça va, en tout cas sangue kei. Donc to sepe na fête za rande boy. Eza kitoko makasi. Donc photo tozana sengo mingi na ndenge to sepe ande a Bali, Kervin et sengo mingi. Sangue keti na poto keni wapi partout parce que biso badingani toza awa to sepe na fête oyo. En tout cas merci beaucoup. Na toza pena mon colonel Azalia wa colonel Didier papa na biso. Tozana Benz Alia wa commettre mundele. Toza bande ko na biso so marié ba parents ni tozalia. Quand nous mona biso tozalia. Donc ba papa ban nandi to monde toza. Merci oh madame Nangai maman ou moi honorable et na so mona e. Bozwa moi honorable bozwa na. Oui, donc interview na biso do continuer awa toza na commune na Matete. Donc commune na Matete nde toza awa poto na poto et na commune na Matete. Donc toye awa ezali donc remise kanga lopangu ya ndeko na biso Michel. Donc ndeko na biso Michel bakange lopangu nde alobaka ko bala sa lokumu. Donc awa babali donc il faut ko pesa bango lokumu ndeko na biso Kevin na babali ba honorer ye. Yango bomoni faimo baza awa bonde ba honorer ndeko na bango ba yami obali donc interview continuer poto na poto toujours ça fait ndenge loleka bino bozo mona ndenge événement zoleka to conseiller toujours la question na biso to continuer to tambola musala biso yango wana auto pona to tambola to kutana maman to tuna maman allez bonsoir maman. Bonsoir. Oui, to kutana baba bazo kima to batté. Oui. Bonsoir maman. Bonsoir. To ba komo zanani. Comment la maman Feza maman Kervin. Oui, vous avez moi je te mobali. Ngai maman ya Kervin. Oh maman Kevin yo. Ngai yo. Non maman Kevin poto na poto beso félicitations pour ko ba isa mwana eza vraiment blackte eza vraiment likamoko na lokumu. Maman ndenge nini omoni fete lekindeni. Mama papa la ngai na sengo makasi. Ndebo mona nde naza. Na epte so bo sentir. Oui, to sati maman. Na sengo makasi tala kaka. Nzamba sala likamba boseke lipamboli deja ekomi pembeni. Na sengo makasi ya komona mobali ya kobima pona mwana nga Kervi dona sepeli makasi. Naza na kondimeke ndenge babandi boye bamemanga tina suka balata alliance basepelisa motema na ngai. Oui, donc merci maman. Donc elle aurait bandi boy surtout to souhaiter que ne tina surati benza na religieux ne makambo ezalaka et les kamala mu maman et bon bande ko baza musika na poto partout ba hotel ba image message na bango zani. Nazo senge pa Marie. Ndenge ngala zana sengo na yebi ke epe Marie kuna zana sengo. Pona mwana na biso ke arpin. To sambele pa nzambe. Nzamba pesa bango makoki yena Michel basepelisa biso lisukoleka o nangana loba yango ana Marie nzamba pambola yo nzamba peso mikolo ebele na osala. Oui, merci maman. Donc interview zo continuer makamulo aussi te makambo zo continuer libala ndeko na biso Michel na maman Kevin donc ezole kamala mobile bozo mona abilele donc interview continuer c'est bon. Libala eo kanga lopangu yango to poto abo yana commune na Matete donc poto na poto za toujours pour la bilonio surtout yango poto abo te kiti awa na commune na Matete et ko honorer bandeko babalani ko bala les amalamu ka boss asi da biso poto na poto aza marié yango ya courageaka libala donc eza vraiment bonne chose awa to za na ba marié ba oh donc baza na honneur lelo yango vraiment to pesa bango lokumu donc to tuna bango mituna donc bango ba sexition surtout awa. Dans une photo na poto awa
donc makambo poto na poso et sangisi biso awa eza vraiment esengo mingi yango to continuer ba interview na biso to kutana papa Mituna oh papa honoré maman Kevin donc eza vraiment c'est bon donc tu n'appelles papa yango to kutana bandeko biso tuna ba Mituna. Bonsoir maman. Bonsoir Marie Mouzou. Félicitations la Kevin Duelo. Abouki célibat quoi maman ça nous calme les gito. Comment on a ni maman? Tracy Duelo moi ebera moi la image au kuta c'est carrément que place on c'est maman. Et les gito ko kande to sola qui zala poser maman zamba sungi Kevin a fongo la porte célibat to nyantango. Nyoso na mai maman les qui Mignolo belate ba salutation la bango nyoso Pajaki sali. Donc tout le monde besoin aux années le gagnement Kevin. Ngale ki na moi tata moi ce n'est propre. Ngale ka Kevin a makila et Kevin Nduelo nga Tracy Nduelo. Oui, merci beaucoup. Merci papa. Oui, bino moko bozo mona ndenge événement zoleka donc esengo wapi donc fête l'équipe malamo donc na ba TV eza radio te yango bokomo na bilo tout na bilili vraiment yango wana vraiment ba interview silité poto na poto site ba professionnel site moko ya ba grand et compagnie ka bino na événement tout na bino yango vraiment tozo tambola tokutana na mama Kevin Hier, moto azala le coup, maman Kevin. Bonsoir, maman Kevin. Bonsoir. Le moni, maman Kevin, yo moto sangisi biso surtout. Donc, ba honoré na poko lelo. Yango eseroni ezala ngo na poko lelo. Donc, émotion ozala ngo nani. Nadala eseroni. Pour le jour nanga, c'est libé kouei. Yango na ne songo makali. Oui, maman Kevin a cette émotion pour esa blague. Donc, bah, honoré au paysan, esa vraiment blague, vraiment. Yango te demande maman Kevin, et ce monde a kaka esengo le qui m'a cassé. Bon message bandeko basa libanda ou ba komona ba image au message na bango zani. Ba te mais ba mona ndenge fête l'équipe. Ba mona kaka fête l'équipe bien. Tolier, Domeli, fête l'équipe bien. Oui, tout le Samara Kevin Makas présenté pour vraiment c'est Makas émotion pour ça vraiment blagué. Donc au monde ndenge ba honoré kanga le pangu ndenge l'équipe malamu yango to be ça bonne chance ba que de Tina Suka ba Tina Suka yango vraiment poto na poto vraiment na bilili c'est ça. OK.
Les enfants pourront,
Oui, toujours continuer toujours na fête na biso ya mariage dans la fête continue et réseau kende mais fête aussi la pour fête les Kitoko Makasi ya ma papa na biso Michel na maman Kevin donc la fête là jusqu'à fatigué tina tongo ndenge bango moko balobi ba ko fêter tina tongo donc toujours mon ndenge fait désolé car tout ça donc poto na poto vraiment doit encourager papa Michel na maman Kevin ba kende liboso na liba na bango donc maman Flossi ba mbote belé ba tela ba nièce tanga malamu donc ba série ba interview de continuer awa to kutana mobali donc mobali o honoré maman la biso yango to pesa mbote bonsoir papa. Oui, bonsoir. Oui, papa Michel, vraiment, on est honoré, maman Nabiso, donc félicitations, nous. Merci à toi. Premièrement, donc, comme ça va les portiers, d'après ce souffle de vie, pour passer à ma casse, nous sommes au Tongo, mais le royaume, ça a côté Nabiso, quoi. Il y a un monument, c'est Simi, quoi. Donc, c'est ça. Pour les blagues na kine au la réalité ba conjoncture mais yo on te signé en obi qui na bala donc c'est ça facile et ça va difficile vraiment yo mon lobby conjoncture en boka $100 ça c'est 62 tomato on met machine tomato va mettre ma sangaison matamo tema bolime ça belé moi sinanga mais ça dit non honoré non point Mexique non na mobile comment toi qui yangona c'est un plaisir trop on passe na check énergie na nyoso pour la salle locaux merci bon conseil ça na ba fiancé ou meli donc ils ont produit le gomo roté mais yo ça n'a pas conseil ne peut ça bango bon toute fois ndenge zala toyebi kozoya mutu na mutu eza différent ils ont compris tozwaka na ndenge na ye mais biso nzambe asungi biso yango moma na biso ekoki yango nasali yango po oyo eza site internet poto na poto elandamaka partout donc message bandeko baza libanda oyo bakolanda yango en fait senga maman toujours courage soki olingi eloko ovalorise yango toujours non ezaka bongo merci beaucoup oui tomoni papa lobi donc papa o honoré maman na biso donc nzambe apesa sous makasi apesa sous mosolo ya akele sous liboso ba continuer liba na bango tina suka donc il commence bien qui finit bien poto na poto toujours makambo poto na poto ezala mpona kokufi bevelema tout comme na suka ya makambo na biso donc faites continuer comme de balobaka la télé c'est l'état donc tel na biso déjà ekoki déjà mais faites continuer donc la pesi mbote na oncle nga Bondé Muchuka na tati Clarisse tati Beya donc la maman José donc tonton Doli ba oncle nga nyonso ba tati na nga la pesi mbote bandeko tout oza partout donc to comme la suka poto la poto toujours makambo donc ba obota image na biso tozala poto kufi bevelema tout matanga fête collation nyonso tout soki boza besoin na biso bo contacter na numéro oyo eza na ba ya ba écran na bino ba téléphone na bino toya wana po tosala mosala na biso pamba te mosala na biso nde boye donc na pesi mbote na ba internet nyonso tout po baza partout na Congo na poto bisika nyonso tout bo tala émission na biso na pesi no mbote tokutani à la prochaine merci. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV,
aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est belé, il y a un Congolais, pays à Congo. Parce que belé va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien soit besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu dis mais c'est la promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bango va non. Donc zongue là, promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Maman, et si on a vu nos pays, on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Papa, tout cas, si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport, la carte, donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas, ici binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la carte. Et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, vous ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin vous avez un numéro, vous team de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami Domvu, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele. Kembo yo mama, alege moyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege moyo lele, poto na hosana, kembo alege moyo lele.